likanisi na ngai tanke na biso baka na nzambe na makambo nyonso ezoleka na bareseau sociaux concernant basali na nzambe oyo bazoyembela nzambe na loyembo oyo bazosalela nzambe na kotia liboso na baeglise. Vraiment ekomi virus moko ya mawa ya pasi ndenge tozomona awa na bareseau sociaux. Oleka boye omoni balakisi bino bolumbu ya Moïse Mbili, oleka boye balakisi bino bolumbu ya Michel Bankenda, oleka balakisi bino bolumbu ya Mike Kalambai. Vraiment eza makambo ya soni basali na nzambe bino bozoteya biso tobongwana siko biso tobongwana. Est-ce que toza ba makaku tobongwana bato to toza ba nzete tobongwana bato? Mais bible bimabe baloba écoute bino te, mais bino chaque fois écoute bino. Ngai naza témoignage na bino basali na nzambe oboteaka na l'église, naza témoignage na bino basali na nzambe boyembaka. Donc nazomona mosali na nzambe azoteya bi bongwana ngabi eya bongwana tikanga pe na bongwana. Donc mona mosali na moyembi azoyemba bongwana ngabi nazomona epa bongwani yonga pe bite ngai pe na bongwana. Siko biso to bongwani bino bozo bongwana te, élévation bino bozo luka oyo yango zo mina bino pe makambo. Parce que Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ça se souffre d'aucun chagrin. Mais bino bénédiction na bino zo mina bino ba chagrin. C'est que bozonga na bosala retour à la parole. Bozonga na botala peut est-ce que bozaka na liloba. Bozonga za bozaki na kati liloba solo na ndimi de liloba o bino boteaka. Yango liloba ko seke lobeta bino. Esa ko tuluka mwa batete ko boza bato, boza na mai na nzoto na makila. Si quelqu'un vient en Christ, elle est devenue nouvelle créature. Des choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais bien, nous avons la nouveauté de vie. Toujours, nous avons les mêmes. Oh, Babi, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais Nabino, Botika Lika Banda, Botele Mawana, Botika Lawana, oh, bah, grand homme de Dieu, oh, bah, grand serviteur de Dieu. Et c'est comme un grand serviteur de Dieu, pour la Bible, na mona mutu abenga grand homme de Dieu, mais na mona mutu abenga saint homme de Dieu. Mais bino le bokoma kolata lolendo naza homme grand homme de Dieu naza moyembe ya munene mais bino ka bayembe ngwa minene tosomona bino na libanda bos exposer siko tolo basoso eka mona biso. Est-ce que bato ba pona ka bino bakosela ka bino bo changer bandeko na ngai to changer ba na nzambe parce que tango komi ya kobeba so tango komi ya kobeba Jésus-Christ revient bientôt akoya lokola moyibi. Bozo sala makambo bozo bomama na kati ya l'église ba pasteur bozo na bato na bino bobenga ba fan. Donc soki yo ezali wana makambo nyonso ba ebimia mabepo na yo ali bato na bino babimi na réseaux sociaux ba yeko kote na bino ba yeko finga. Donc bato so finga maliko na bino ba sena nzambe. Mutu muso akote lo dans le vide parce que na kuku nzamba monaka. Bible lobi nzamba monaka ta fourmia mu na sa mabele. Et puis les kambusoke bimi mabekuta yote. Mais ya bino vraiment bandeko na basali na nzambe bozo ki s'accord à Christ soni na ndenga mukite to bongwa na basali na nzambe to tika babilo ko sala na kanisa ko makamuta nzoloba na bina Moïse Mbili na lobi na frère Michel Bankende na lobi na Mike Kalambai na yebite ba musu pe o batika lipo nzeleza mulai so bo sala ka makama mabe botika bomonaki avie Ethiopia et quoi que et matin na likole umela te kitaki na se. Donc quand ça te kola kola mkeza habitude kola kola mkeza ngolu pe ngolu ngola beza trompeuse ngolu e ko sila jugement ko ya basai na nzambe boye ba kenzamba lobi jugement ne ko na kati église pe ko samisa bino sévèrement so bo moniting ba yamba bino église to yamba pasteur na double honneur mais double honneur ba yambi yo bongo na jugement sévèrement to banga nzambe botika ko kosaka peuple de Dieu biso beto stolembi ngako na comme na idée na sala vidéo na lo babala nzambe ya kasu église parce que l'église à maison pesa na Bible ezaka te l'église locale na maison ba sambelaka bazo sambela l'église à maison. Bon, si vous avez une église locale, vous avez une mabe. Otame mutu aza bana na asambe na bana na ndaku. Mutu aza na mosne na mobile na bana asambe na ndaku. O paza ye moko asambe na ndaku parce que ça les individuels. Vraiment toza wapi, tozo kende wapi pona nzambe. Nzamba lingi biso. Balobi ba don nyonso eza pona édification ya corps à Christ. So balobi pasteur, balobi prophète, balobi évangéliste, balobi ainsi de suite. Babi eza pona édification ya corps à Christ. Babi eza édification de pona banzoto na bino moko te. Totika makambo yo. Donc mboka esengeli etambola malamu nde frère Patrice alba ke na mokili akuti église, a une église akuti mokili. Donc différence eza te.
na mokili na église ezate parce que ma babozo tie biso bo tiango na misala te siko biso to tiela na misala po biso sa bangulu biso to ndimi na biso to zai bangulu to bongwani parce que ngulu anga atambo na potopoto tango na yoki matia na onga ngulu na potopoto na longwe na koti na ndaku biso nous tozali ba brebis perdu yeso alokota biso mais ya bino et comme la bino on dirait bino nde bokomi bato bozo diriger nzambe or nzambe nde mtazo diriger biso na bakisi na basai na nzambe nyonso na baotia na église en tout cas bandeko na basai na nzambe bolongwa na mabe ezate ko batanta kinga tentation ni nango oyo ko tikelekela sanke nzambe azala auteur nango te totika botika ekobo basai na nzambe botika ekobo siko eloko zo mabino nde ekobo. Donc, bato ba yebele, bino pe ekobo yebele. Bato ba yebele, bino pe makambo comme yebele, bénédiction. Donc, bénédiction, osomi ba voiture, osomi ba ndaku, osali nyoso tu nzamba pesi yo, asali mabe, mais to yeba ke nzambe mo pesi, yepe mo zui. Akoki ko pesa yo, akoki pe ko zwango. Nzambe tango yo bino bo sala mabe, bo so bombama, bo yeba te ke caméra nzambe ko ta virus te. Caméra nzambe kaka ndenge ezali azo filmer ekotikalaka jamais kokota virus bosalaki na nkuku lelo demi poisa yango nalobi kaka conseil nga nazopesa nga mama Pierrette na bi tobongwana Bible lobi si quelqu'un vient en Christ il est devenu nouvelle créature. Des choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, tout comme la nouveauté de vie. C'est encore possible dans frère Mike, c'est encore possible dans Moïse Mbie, c'est encore possible dans frère Bakenda, c'est encore possible dans Ngai, na yo na ye na yokuna, auto sa la nzambe auto benga ba na nzambe. Nga na utanga église, na sepela ikaka na contribuer na corps à Christ parce que ceux qui linza kezoki musapi pas un problème. Ceux qui lisent pas un problème ou n'auront pas un problème. Et c'est sengobo pambolama, et c'est sengobo bino osara ba délivrance. Mais ba délivrance ango, ya ba maman ya ba papa, milimo ebimi. Mais bino mo milimo zo bima tendeli. Tout parce que vous ara prêté na ba délivrance. C'est que ba milimo bo bimisa ke pa ba tata na ba maman izonge na rabino na ekobo. To tika makambo nzamba lingi yo, alingi nga. Atika ki trône na ye, aye po na yo na ngai. Poto zo bo mo ya seko Jean 3:16. Dans le but Jean 3:16, Totanga car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque à lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Le bassin dans comment passer il y a Apocalypse